posa na biso nzamba abolingo a permettre tokuta na bonne santé tozonga susu liboso a chaîne na biso ya Congo Mokristo na masolo na biso ya sekele ya libala. Encore une fois de plus na pesi ba yaya na ngai ya basi mbote ya mwa sesiko za mbote ming po o eza mwana biso ba pesa biso na mokili ona ba sava ba déclarer que mois de mars mois de la femme. En tout cas mbote na mama nyonso yaya nyonso sesiko zolanda na lobina papa nyonso o azolanda biso pesa ya mwa si cadeau parce que eza mwana biso bongo te pa mama. Ah oui oui, merci vraiment. Encore une fois de plus tozongi lelo toza awa na nzala Congo Mokristo to pesi ne reneso mbote po bolingi biso mingi bolanda biso mingi na ebie ke nzambe azala ngambo na biso azala ngambo na bino nzambe ana kosala biso bolamu mingi. Amen. Amen. Pour atina na oto kangami soto bondela ata minute muke to bondeli Seigneur ozanzambe lokola yo tokotika la komona te nzambe na bolingo na yo esali ete tokuta malisu na pe mabiso pe bande kona biso nzambe pona koyoka lisu nini ya malamu oyo bongisi kona biso na mokolo oyo tondimaka ete osalisaka libota na ona pamba te yango na raison butu alelo nzambe na ndimi toza kati na biso na esika oyo oza pe kati na bande kona esika bakuta mi pe présence na yo yango ezozwa contrôle ya nyonso kumbama parce que Nzambe reste de temps Seigneur ça la biso mokile ko salate gloire kozonge pa ina ona kombo na Yesu. Amen. Amen. Toyembi pona to banda émission na biso sekele alibala sekele alibala sekele alibala kokanga mana Yesu yende kisi ya libala monsantu totangi mikanda na Bible pe balobi yo likambo ya libala sekele ya kovanda na libala kokangama na Yesu yende kisi ya libala monsantu amen 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 amen. Momo utansi sekele ya kovanda na libala malamu ezaka kokangama na Yesu. Amen. Okoyoko zwa kisi na gauche na droite mais lobi ekopola. Ah. Mais ce qui okangami na Yesu libala jamais ekopola. Okay. Libala koza tangu nyonso na esengo na récite. Po yenda za instructeur nango. Yanga tobi ke sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Amen eh? Amen. Okay, tokomi na tango na biso ya koyoka nini Nzambe abongiseli biso na mokona lelo. Amen. Na kanti na mikolo eleki to utaki kosola na tina ya bopeto ya nzoto. Amen. Yango tolobela epamako. Oui, ezalaki bopeto ya nzoto ba 2 mois passé ou bien 1 mois passé, 1 mois et demi passé. Oui, tolobela bopeto ya nzoto. Tolobela bopeto ya nzoto emsusu esalaka dégoût na bosangani ya mwasi na mobali, esalaka dégoût même na moment ba tendresse. Emsusu ba solo ya munoko, ya mapeka, ya makolo donc eza makambo ebelo tolobela na kati ndeko alingi alanda yango peut-être makamsunga na olobate so koti na YouTube na Congo Mokristo okokuta yango so po koti na Facebook Evangeliste Maku okokuta yango so poza bana besoin makaso ko benga papa na biso Alpha akoiko zongsela yo yango olanda yango malamu nde kuna tolobelaki bopeto ya nzoto. Alors leonza masali biso grâce encore une fois poto kwa kolobela bopeto kati na ndako ya libala. Amen. Amen eh? Amen. C'est vrai maman o tikolobela au mot très important. Kolanda ngeto olobalelo ezapi malamu soki o yoki o elekaki. Amen. Po o elekaki ne mama lobi elaki bopeto ya nzoto. To benga ko expliquer na bien na ngambo ya papa na ngambo ya mama. Ba degu mingi ezako bimana sans wana mama za musala asala 4 heures côté mususu 2 heures côté mususu na 4 heures côté mususu. Et ça ni to benga full time 8 heures du temps mais à faire une journée azane fatigué à venir en scoulapete. C'est la même chose peut-être ce côté papa moi papa on va en scoulate. Ola bala la ngane wana lenguba mitinda brosser pete. Alors mona sikoyo ezako sala ba degu makasi. Mais lelo otengo kota na bopeto kati na ndako ya libala. Amen. Yangwana na sepeli na pesi papa nanga ale mandebo mbote mingi merci. Na pesi ma petite sœur la promesse la fille de la promesse mbote ndeko nanga Clarisse la tsunamite mbote. Amen. Vraiment merci pour encourager biso. Pour la nitobi bopeto kati na ndako ya libala.
nakanisi bopeto eza très très important na vie ya moto. Oui. Surtout na oyo benga couple. Couple oyo bengami deux personnes, moi c'est mobali. Donc to sangani to former couple. Amen. Alors to so ba bopeto kati na ndako ya libala eza ngai na papa nde to kosala ndako wana ezala peto. Bopeto yango eza nini? Oui. Alléluia. To ba bopeto yango eza nini et puis pona nini bopeto yango? Amen. Na kati ya ndako ya libala. Amen. Na kati sona meko ba muke bopeto eza eloko oyo ezoko benda ezoko attraire. Eza ingrédient. Eza eloko oyo eza kobenda eza na influence ya kobenda attention ya miso ya mutu. Amen. Donc bopeto eza eloko eza na influence mo ezobenda attention ya miso ya mutu. Alors tant miso ya mutu benda mina attention wana motema ezui esengo. Motema ezui kimia. Amen. Na epte sona faire comprendre. Exemple nande wana mama omoni bopeto ezali eza influence moko hein oke mutanga moni prosperation eza propre. Po bato mibale tozolo bya mana libala ba revivre na bazamba te. Ba revivre na kati na ndako. La kati na ndako. Donc ça veut dire tolo bela bopeto kati na ndako. Donc eza influence moko eza ben impact moko ya makasi oyo salaka. Mais banani bakotia bopeto na kati na ndako wana. Eza deux personnes au bazoko gérer ndako wana. Amen. To expliquer moke bopeto yango eza ni eza influence moko ezoko benda misu pe ezopesa bamo esengona kimia kati na motema. Amen. Alors pona nini bopeto yango? Bopeto wana eza pona nini raison yango eza ke po libala wana eza na sengo. Amen. Po libala wana eza na équilibre. Po bope na bandeni bopeto ezali eloko esepelisa ko eloko epesa ka kimia na kati tanto kota na ba hotel so to fongolika ba pesi o fongolo koti atmosphère to kutaka kuna modèle to kutelaka esika yango ba moto lo bani wow tongo fonga pota toilette bio depuis so ba mona posa ko sokola omoni mbeto wana nde ezali bien en tout cas vraiment na posa ko lala même na bima après mais na se reposer nanu moni tina ya bopeto to zolo donc sika moto muto akoti azwi kimia amoni fraîcheur mo ya bien biloko oyo monta mina misune e attraire misuna ye alimotema na ye esepeli. Amen. Sikotangu au contraire ya bopeto eza salité. Sikotangu mutamona salité wana mutakoma mbamona nkele. Même il kamboza kina ngo posa akosala amoni malamu na tika una suspendre yango. Amen. Mais siko muto amona nkele oyo amesana na yango te. Oyo amesana na yango aza plus à l'aise po yazo mona ngote. Siko ezala mana kati ndako kwa libala. Omona moko na biso azomona yango moko azomona ngote po esika oto uta tamso ezala kibongo. Amen. Siko ngana komona ngote. Mais oya uta esika ezala kibongo te akomona yango. Siko tellement pe toza deux personnes compréhension différent. Moko azomona ke esika on eza salité moko azomona yango te. O azomona eza salité azobanga koloba parce que ça loba tant que ça loba première deux fois amone ke déranger ki. Siko yo azo ça lokola supporter na salité wana mais mona ezo pesa te. Amen. Amen. Parce que moi je lis moto message na ngo tient sous kate te o chakate parce que yo message na normal au moins ça la rappel moto ya taliga donc ozui dégoût ya likambo za ki nango posa c'est ça yango na to tanga mukena mukanda na 2 Rois 4:10. Oui. OK. 2 Rois 4:10. Gamukana 2 Rois 4:10 chapitre 4 verset 10. Kuna Bible lobi na biso tolo bela la femme tsunamite awa Bible lobi na biso faisons une petite chambre haute en dur. Alléluia. Et mettons pour lui un lit, une table et une siège, un chandelier afin qu'il retire quand il viendra chez nous. Amen. Zamba peso mbote de konanga zamba mona yo jise mandiangu zamba pamola ozalaka na lini kolongwa te. Moi si oya tsunamite. Amen. Na kumisa nzambe mingi na moni boete menza masali grâce to lobela kaye à partir de écriture. Amen. Ya écriture malam o nzamba pesa biso mokanda na Biblia. Amen. Alors moi so ayebisi mobile na yeke na monaka histoire on a katinde kozolanda biso ebina monaka papa moko alekaka mingi tongo poko na mona mutu mo alekaka mingi nde papa maku auti kote ya awa avant
abike bakoyeba yo chrétien église te même na libanda lolenge ba reconnaîtra ki Pierre tant batalika etamboli te yo bozalaki asa lokola wanga tanga lingolo babi quand ndongo zolobla yo moza mutu na ye donc moi si wana na mona mosali na nza moto mokande koleka a comprendre kabite na mona nga batu baleka kana mais il y a différent mais mutu aza différent amen si mbali batu baleka na bango tango no na zana nga miso na fenêtre bien na veranda mais na mona tato aza différent na batu baleka alors na comprendre que tato aza ne lo na nzambe bible lobi basali na nzambe baza batu a double honneur amen alors tango so mosali na nzambe faut ko honorer ye lolenge mwasi o alobi awa na lobi te ke ya mwasi o honorer papa te na lobi te ke papa non avant o bongisa pona mosala nzambe faut banda pa ya papa mobile na yo na kati to na mwasa mosamalia tango Jésus ebisi ke ozala na mibali 5 pe wana musu ya yote atika ki biloko azalaki nango azonga ki esika ya utaki bible biki azonga ki mbangu na ville donc azonga ke pa ya utaki akene ko bongisa nanu kuna alors maman ozolanda ngai na biki basala nzambe baza bato double honneur oui selon la bible mais baza plus que mobile na ote donc ya mo si faut linga mobile na yo faut considérer papa plus que o biso tozolo blakati na oesika donc bopeto o biso tozolo ba papa nde mutu fo a témoigner ka yo ma ya na nga mwasi na libanda que mwasi na nga vraiment donc côté wana ça va alors to continue moi sur mon samalia abisi papa na moni moto moko aleka wana azam mutu na nzambe alors to tongela ye chambre na likolo amen et puis ezala contre mire na livre portugais un frère d'homme de Dieu qui tombe makasi maman oui elle dit à son mari voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un saint de Dieu amen alléluia bola mo kosa la nzambe ba remarquer ye alors qu'il a été maman alors biko taza un saint de Dieu donc il batali elateli etamboli babite ye vraiment aza différent na papa ndomba si papa soki nana leka ga avancer donc aza vraiment différent donc il faut tout ça la ye chambre babi pe na 7 babi na likolo puis somme 21 et le bina biso to tombo la biso à likolo donc c'est que na likolo likambo bien ça amen abi que papa to ça lenda kuna likolo ana portugais balobi ke nda kwa chambre yango ezala contre mur et puis tout total famille oyo ya tsunami mwasi oyo bazaki déjà contre mur penser na bango po bible bi ke mbali azaki avancer ya âge babi bazaki na mwana te bobi tant tozaka na problème de to mona make to tout na mur alors moi so a comprendre ka bito tongela enda kuna likolo et puis ezala na mur po biso déjà toza coincé donc toza déjà contre mur abina ndako wana tokotia mwinda tokotia mesa to obi pona kotonga ndako ba mibala na ba papa boyebi bien bo travail ka isika yango de senga faut ko travailler isika ngo ezala bien ko boko kotia ba pilar boko kotia boko ko sala fondation donc zo senga ke ndako feza bopeto donc moi so na bito tonga to bongisa awa to tia mwinda to sa donc eza isika oya bien comme ça tango akokota akwa kozwa ta repona ye oui d'autant ako fongola porte wana kota donc influence to bongisa propriété to chawa eko attraire misu na ye tant to bengise ke kota na chambre donc eko attraire misu na ye tant eko attraire misu na ye akozanga maloba ya koloba te donc tant chambre eza bien tant papa akoti papa ozanga maloba koloba te pa ya mama même biso msu papa msusu akoloba bote mais akosala ngata na acte amen ya mwasi akosala ngata na acte awutaki aya koti na chambre omona lobi te mais motema ne c'est peut-être maman ko mata miso alaki na posa bima omona olobi yo pe maman lobi no eloko te mais o stopper déplacement ya papa kaka pona propriété kaka pona nenga kuteli chambre wana atmosphère wana poso ba poso sana nzambe tanga kota ki ba motanga moni abino aketuna motuna ye bazalaki na ye mosali na ye gazi abi nini ona koyi ko pesa mwasi oyo amen omoni donc mosali nzambe motema ndenga na lobite tangu misu emoni etrahi misu eloko wana ale motema sepelaka esenga ebimisa o eza na kati mosali nzambe abimisa abi nini na koyi ko pesa donc papa tangu aye amoni cuisine ndenge mama bongisi yango zo comprendre est-ce que na cuisine balambi te ko biloko nyonso en ordre donc ils ont pesa dia appétit azo bati me cuisine tango akota na salon atala donc akuti fraîcheur moko mais na ebité sikoyo na kati na zo faire comprendre oui très bien maman c'est très bien pourquoi le problème c'est que sont au lula hôtel ba rideau mbeto kitoko mais to sala ngo plus na mandako na biso
et pas tozali 24 heures sur 24 heures pour hôtel tokendaka occasionnellement sometime tokendaka ce par exemple que oza capable te ya kobongisa pas yozolala maman ça déjà dégâts hein? Donc comment c'est que boza na gérance parce que papa nous préféré pour boza na ni na bino à bien to que moi 3 jours dans hôtel pour boza l'intimité à bien on préféré to que na 3 jours dans hôtel pour na nini pour emso papa bi que na sembe tu wana et ça na ba bande génie ko c'est pour là papa comment ka odeur mo na chambre mais je ba tes anines c'est ça na sembe tu wana za ba sous-vêtements o eza just bizarre et quoi ya kuna papa je ba tes solo na chambre zani mais so pas le pas ya moi si moto epeli azobanga nekolo ba préféré que comme les noms nazana posane to que hôtel ya yo so mo atike mbongo abo ke futa ta on son hôtel et ça ndiko so ba rideau wana ya bien otiana téléphone wa po chango kota mutu osombi pe na porte ke to benga ngo banka na ebite ba o ezaka pemene ya mbetu ba mesa wana mike wana okopi ko somba ngona mbongo wana bozoke ko futa na hôtel osombi yango tie wana osupe po fleur o tie wana vase ya fleur o tie osupe d'autant papa ko to osupe ba rideau wana o tie. Et c'est bien mingi. Très bien maman, très bien. Au moment ma papa, tant que na posa abima, ne maman to le bana. Dalingo mama talika ngela monita. Bona se relaxer ka maman ke. Moi là non habité. Pongi pe mon appel juillet moi, papa là. Abina pe maka na divan. A vous pe comme na bande simalité mais tellement coup de chambre ça bien. Mutema pe mbala moko et kita ba mama na bananga soutien et comme na ka lobby. Makina posa ça na kota abima. Même les choses maman. Ne mona ba cuisine. Yango to loba ke na ko po ya lelo na ndeko na nga amen na kati ndaku peut-être ayebi ko sala loko moya ko tumba plus que ngai mpona mokili otoza ngana za posa no posa na domaine nyonso alors na kutena ya mwasi o ayebi likambu o ya kolamba plus que nga na côté ya furu to bike boto ke na ndaku po la ksangai ye amesane na bopeto kati na ndaku na yi mais siko yo o memie na ndaku osala mutamambwana te bana basali ba pizza osala be spaghetti na furu otumba bangulu na furu donc osokola otika furu ebota mbungi ngulu ose odera corps que tellement mafuta siko eboti mbungi siko ndeko wana tango ye assaisonner pe biloko na ye bien opine furu yango do tanga fongoli ka fumba moko ebeti ye déjà odeur wana moni mbungi na kati ese obi mbungi te eza biloko esala bubula eza biloko ba vert ba pembe ba jaune sangani donc ça va dans le thème mbisi biloko tumbate mais yango c'est ya déjà na odeur siko mona ndeko ko sana ye ako changer idée ya alobi ke tela moni biloko yango to tumula biso te so sona ko na congélateur pour ko umela malam to somela biso oba tumbi na libanda parce que moi yeb c'était que ça sanitaire ouais bi ke emso o resepelate et puis o resepelate parce que yo mesana na onango mais ba ke za bien te nde to so la boy conscience no maison nga fongo la four tala yango so moni ba biloko wana eza bana ba seki ba pizza ba spaghetti ba biloko te faut ko soigner yango eza ka vraiment bien te au moins na ko emso la za posa na mela mai mais nde kwa kuteli kaka eta cuisine akomo banga déjà vers on pas on maman c'est la mela mai déjà o mais obenanga soto comme na peso ma bien ma yango so na okenza mulai ba toilette en tout cas merci vande to solo na biso OK abangi ndenga kutele ta cuisine abangi déjà vers wana soko toilette kutu na la quantité soko ko bon tende na melima ité bon na profiter kaka na se soulager na bima kuna des grands problèmes tu vois on dirait bato bazo va chez nous ba bel mona ndako bazo kende mais basala bango ba kutira ba kusika ndako mondeza ba kotisika mais comme ndeti bato bazo ko déménager pour la nini donc de kotanga fond la capote à toilette aluki sur raison mususu au moins naza arrêté fana benga fond oh mais habité attends la marque dokuna liboso pour naza nga peut vraiment na passe ma casté c'est ça qui to mona pia to benga ngo pia na portier et loko to vendre la capona on ça la besoin au moins ça la chocolat na kati et ça surtout na poto atape na Afrique moto azana facilité ba produit et comment na ebele hein so pour moni loko ngo baby olongoli otie mususu mundele partout ba facilité biso ya cher na moins cher eza olongoli otie oya bien mon toilette na oso eza bien okoyiko lia pe na kati na kati to kamwa na to ba mingi na hôpital na biso na Afrique mona ba solo partout to me awa na bisika nzama sel biso grâce na ibite ya moi solo na biso iskani okutami okota na hôpital mususu oza kati ya toilette mais ozo yeba te koza kati ya toilette c'est ça tokokipe osala ngo tokokipe osala wana kati ya bandako na biso eza impossible te po ba produit wana nyonso ezali soki po yebi yango tenza masala biso pe grâce moi na kati ya famille toza batumi balemi seto basala ka ba ménage kati na ba esika na tuna e produit ni bo utilisaka ozo tia yango
msu to kanga moté maman de pas kanga moté ba continue pe toilette muninga mais alobi te ma sali effort mais yeba que un jour oyo quand on a li solo alobi ne pe na ndenga mabete li solo ana alobi ta msusu pa na yo obozaka bien pour asunga abi monde ndeko bozane bien ta la toilette na mona ki obete moi pe papa yango na likamba kimela anda amen po examine ni sala côté ba mama na zo ami na ya mwasi examine côté na biso eta msu papa yango na likambu akimela na ndako siko mama siko pona ba mama olo be za ngamu na ba mama obaza busy asala à 4h akabula 2h mo sasa ndi 8h na journée est-ce que elle est capable de faire ça na nyoso bina ndako est-ce que comme ça la 8h na journée linga siko ça 10h na journée 2h du temps siko chango ya ndako na yo comme yo préféré 8h na libanda siko yeba ko zamu ta 10h 2h du temps chango siko ya ndako ata mikonyo sute o sala yango na ndako po to zape msu banzote comme fatigué mais so le na sali yango te c'est qu'après msu 2-3 jours na osana nga yango donc na unika toilette bien na ko benda ba diva pour ça bisa msoke olali na diva mozo ozama la l'aise suko soki obendi kiti wana ndeti ndako mesana nango par exemple na zapa ma Hortense na biki na za à l'aise na ko benda diva mona imso okuta yogurt na bite pa ma Hortense na lobi bon poison de kon na zana er nyoso de konanga na biki ko benda bo diva mona okuta yogurt mikate polani eza bien te donc maman au préféré eza bien ko sala 8h du temps oza toujours libanda mais luka ke oza pena mukolo obendi ba kiti nyoso na ndaku okombi na basima na mpoto tina yemso bana basala yango te obendi pe mbetu okombi na basima na ngo ba micro-ondes wana na kati wa microwave konika yango eza très bien vraiment donc toilette chambre si de partout cuisine pour cuisine attends papa côté zo pesa petit chambre attends papa côté zo pesa posa ya ko se reposer toilette attends papa côté pesa posa même attends ta bassin à sokola mais ça la toilette mususu papa côté zo banga ça januar azo banga donc makolodo et lo que toucher te même robinet azo banga ko fongola yango eza faute na biso ba mama eza papa te wana to ba te bon yeba ko edenga ta ko edona likamususu soit a pesa mwana le soit amema bana na klasi po baza bana biso mais o wana eza ya biso oyo wana eza ya biso oyo wana eza ya biso amen o wana eza misala na biso donc esengeli ngai na yo mama to salaka yango po eza ya biso amen eloko moko te e déranger soki papa alobi ke eloko wana eza bien te ke na chambre na zo ka solo mama ko silikate yana ngai ya mo si ko silikate so moni papa abike te ba vero pe se gâté so ma mususu non o moni ya po oyamba mupaya bien faut papa nano yamba e bien papa za ba ver o ya bien o ko sala e bien papa zo lala o fini cadra o pe eso sala e bien ezate ke mupaya ya ke ko témoigner na libanda ke na lala ki kuna vraiment te o bi mo so tsunami tanga lo bena mbali ne bongo kamako selon penser na ngai nde mobali na ndima ki comment ça c'est que mobali ba ne peut ko vivre ya mo c'est ça alors c'est déranger na été mama ibanda mushima bongsango so bazo wapaya siko yango moni papa na kosilika o mupaya zo ya ninge sa mfuto kombola ndako do yo kombola ndako la occasion mupaya siko ba beza ni mama oyebeke ba faute oyo salité ya manque ya propriété eza générationnel pour la nini ozo bobola bana basi na ndako mwana ba 16 ans mwana mama kutu jama komola kita benda divan jama akomola na sambetu mwana pa kola neka ndengo abi akomola neka pa watu bamona ka sikoyo tapa ke libala osani nako continuer nango siko malheur na mutu akosangana na bana na biso est-ce que mutu wana amesana na makambo na sika uta mama Marie nga merci nzama pambola mutu wana amesana na makambo wana donc pour parce que bana biso bazo sala obiso tozomona alors salité wana est-ce que bana ba mesana bisika bana biso ba okene ba continuer nango bato amba bakutana bango ba koka yango. C'est ça le problème siko ya mwana. Papa Matina mbetu amwa neti bazelo na mbetu couser ça déjà moi solo. Couser ça déjà moi solo, ba chaussette toi déjà tebi ba papa so longo ba chaussette. Siko ça na kwemo bozo ça déjà moi solo na chambre. Mais lobi zo ba ke papa na za kindumba, papa non. Tam solo ko zo bimisa eza makamo mais so ba lobi yo za leta. Azo banga déjà ko loba. Pour éviter que maman ça surtout na poto nza masala biso na éviter so pe grâce so pe nini donc papa ko loba te na éviter so za ka grâce so pe za ni po so ka lobi mo ko ebi limite na ye. Alors mso papa mso azo banga ne po lingi aza esika famille na ezali azo supporter mais monter mezo comme na dégoût. OK libala ezesika ya dégoûté. Siko moni maman papa mso mona azo loba soute pour ça lobi ngo lobia. Alobi te ma lobi pe mingi. Zo simbaka ate comme ça la ngoyemoko. Siko moi je me repère tolo na libanda. Ngao ndao na tusha ngote. Mama yemoko asala ango. Comprendre? Mama yemoko asala ango. Mama ninga asala ango. Papa yemoko asala ango.
papa sala ngo kutu bien koleka ngai amen Amen. papa akoko sala ngo bien jamais koleka yo po a principe eza ménage pesa pa ba mama donc maman toujours a option au sala ngo malamu Plus que papa. koleka papa so yo papa so commencer la plus que maman. Donc il faut se vérifier encore. Pour vous appeler faut que le ministre charge voilà donc yo sala ngo bien koleka. Amen. Comprendre. Donc yango na zolo baké pose à la ni numéro générationnel te deuxième na très important biso ba na Nzambe te ba tozo boko la bana na ndaku donc propriété est important. Soki mwana amona ake bwanga mino salite soki mwana amoke mama benda na ekitite soki mwana ebike mama ko changer retraité pendant 2 mois ça veut dire que vous avez l'or moko ya malamu te donc il faut qu'on change possibilité nyonso pourquoi to poli thème oyoyo ya propriété kati na libala kati na ndako pour être bato mi baleso babalani bato wana bakovanda na zamba te bakovanda pe na balabala te mais bavanda na ndako oza composé na salon chambre cuisine toilette ce que espace wana ezosenga fezala propre fezala na santé ya malamu po ekopesa influence ya malamu na na mutu ya kotala bino alléluia ko ba kufungula ba fenêtre pe mama folo ba leloko wana ba fenêtre zo ekanga mo mona ndako surtout na Afrique tozana grâce hein ba porte na biso soto la muki 5h ezana ngo ya fungama ti ekanga malango so 22h 23h mais na poto tozana likamoko porte okoti okangi obimi okangi alors étouffement na kati na ndako koma imsu na solomo bo ya bien te mais so boza na kati na ndako no bo sentir en te muto auti libanda tango azokota au sentir ngo elo ezaka bien so tongo etani foto fongola ba fenêtre gaz wanu selela ki na ndako ebima ya kitoko ekote puis ko somba ba parfum ya ndako ezanango et ça ka vraiment bien amen et ça la bien ndako quand ndeto lula na ba hôtel hôtel pe batwa la la kuna mais tango ya bima na 10 yo ko 11h omuna oyeba te mutala la kuna ndenge mo pe na bandako na biso suka sala mama so ba from the chambre baba bongisa ba hotel mais ndako na yesi koyo mama donc so bogili so tona bloqué bubula na bakwen mais na hotel kuna ibna so bongisa ba to koti ba sepeli zona mama moi kutu yeba baxila ke kutu ba overtime c'est ça donc ba baxila ka yeba air pour ya travailler ka bien azo pesa explication papa ngana bimana na 17h mais pesa so 25 chambre na bongisa mais ce que ndako ya ye ce que papa zo comprendre ba to ba opesa moi so est-ce que moi so wazandenge ni kuna po fale ba awana ndako ba kotala c'est ça ya omoni makamso bazoba na papa po anyozo sala boete papa be te bino fale bokena ndako ke kosa bokena kotala mambo eza kuna c'est ça bon papa pe to loba pe to bina bo pe to côté maman siko côté papa eza pe na makamso kati na ndako ezo senga papa nde fo sala yango yana tiko porter ba pareil ko porter ba télé pona bongisa na sima ngapi na okokate na et puis ba singana bo sala ka tanga na ko benda bino komi obenda singana ngai o sala bodo papa ozana devoir wana comme obi ko bimana tongo kuno kenda otambulo sali musala bien mais faut ba ke mukolonga pe na za poso edenga so tina chaba rideau faut edenga yi po tozo la hotel mais toza posa to sala pe yango na ndako na biso do papa ko edenga yi to o chip ba rideau wana ba pareil wana o edenga to bendi yango mbetu pe o edenga to bendi to bongisi po boza na force ko leka biso kote ko sala ba makambo wana eza très bien ba chaussette wana pe papa ta omoni ko longoli mama imso azamwa mukie busy to ko lo baza occuper makasi o chango na coin auto ebiso na toilette ata na saki moko po ebebisa nango solote kati na ndako donc tozo sungana biso mibale to bi plus eza côté ba maman mais papa pe oza devoir ya kosala po toza bien ba biloko ya kilo na ndako ba pareil net ba rideau ko pe ko aider maman so po moni ba rideau ngo eza nango e baby de joie bi sike eza keza mabete oui ba rideau eza pona kwa kotia maman o laksa ke tiano o esika bo eza pona beauté pona propriété ya biso mibale kati na ndako et puis eza enseignement otozo pesa na bana o biso to boti ba mema yango amen eza bongo mami fimbo te mingi mi fimaka na papa na biso Gabi na Waterford zama pa molo papa na lingo lobelo mo lisusu na point mama lobelo c'est très important mama musupa ko le malo bengi papa lo nga ba kiti wana kuna ozo sala côté kuna po lobita mo zate na bon sa salon papa zo beta dame mama ta yebiso sono na beta kicker ta ba yebiso sono ta match mo Chelsea donc azo tenir responsabilité na yete ya mo biso papa pesa bien ta mama yebiso ke papa ngana ko tombola ngote ça fait 2 mois d'année biso ba flewana na sima pona comme ça veut dire ça amani ko kombola na sima place na ponda za nini eza la propre o sonda eza propre eza influence moko ya bien même utazolia la mesa même ba mesa pe mama jolie faut que dans la mesa boni ba tout ça tenda la mesa a table papa lingolia papa zo sanga mai boyela ka be faire mai avant fruchette eza ta
Yé maman ça na cuisine ko la teki moi la table ari ko la mesa tele ko tele ni so za ba via désordre. Donc tant que servir mu bana yo, servir na mutema moko. C'est bloka mike wana ezo kimi ça va papa. Au moins so papa moi ça c'est mu lié mo pone bika yo lambiango. Wala nga ba bloka wana mesa incomplet. Comprendre? So na hotel ma pilipili ko yate, verre ko yate, ba bloka ni so mo na verre zo ya wana. Ezo tanga mai na pemene ça na cadre de propriété. Eza cadre de propriété to lobi to nyoso wana eza cadre de propriété. Ka côté ma maman te. Tozo lo bapena ba papa poko yoko sunga mama tampo moni ke badra eza bizarre na mbetu eza nango mabete oisi mama badra eza wapi pourtant msuye besika eza kate mama badra eza wapi so mama pesi ato repasser yango eza mabete eza badra na bino moko papa peso badra no repasser même mbetu yango tandi yango bien te metolongi to lala osalika effort no tandi yango tango tongo etana na mama moko akobongisa na ye yo ça seul o aider mama bolongoli badra wana boti yango na chambre ya bana surtout na chambre pe ya bana mibali papa eza yango pe mabete o cheke bana mibali olongoli ba cousin wana o tie même osali yango bien te mama kobongisa yango mais ça aide poni ni toza la propre kati na ndako pour to enseigner bana na biso pour le so mama zata kutami na voyage papa oza na ndako na bite ke to ezate ke ndako comme poubelle mais papa ozali oza pe na devoir wana même osala ngo ndeti mama te obi ke no fona longola ba papier oyo na bwaka toilette pe ba kisi pe zatika na pompe tana osala nga yango na ndenge ya salela kate mais ezala pe bien pour exemple ce qu'on ba papa mso mi vandisi likolo ozomona sika ngo eza mabe pour faire te ce que yo pour mesana non na salité mais mso zo luka raison que ya moi ça c'était moi yo pour ça on peut muta salité pourtant yo za propre babi mutu mso ba enseigne kana maloba te mais na ba acte yo moni ke te nga pe na za capable ya ko sala ngo te sala ngo zope loko wana longola ngo sika wana obongisa on peut surtout ba papa boza makasi na ko inspirer siko omona escalier salité ba tapi na nda ko salité pour ko sala ngo si na ba ko wana ko sala pe o aspirer ngo so sala ka car parce que pour kota na car ozape na balinga ba kota bo chambre to lalaka chambre bana balalaka donc eza devoir ya ngai na yo papa mama ya kosala yango mais kati na biso moko oyo awuta na propriété koleka ayebi azala posa lakisa muninga yo ya mwasi ya mobali obazola kisa kosilikate amen donc libaleza pona to edane surtout makasi biso ba mama toza mingi ko se préoccuper na makambu ya église avant tout aucun ko se préoccuper na église tout ka bongisa na ndako surtout pour na maman simbi donc avant tout na kende ko bongisa na église na somba fleur na église na somba papier mouchoir na église na bongisa na ndako so papa ali ozala posa papier mouchoir oui papa pazala posa mona fleur mo peso ko benda attention à misu na ye même avant tout na kende ko komba na église fona zape na brosse ya bien ona ko komba na ndako amen donc eza bongo babi fo bandal boso to na Jérusalem amen amen papa donc moni eloko le bon est très important moni maman aza maîtresse ya ndako bien bien ana contrôle ndako donc quand abi que na kende église surtout to tiens de retraite par exemple kende retraite na maman donc abi de que a lamba lambate abi de biloni mubana lingaka et puis ensuite ta va na mubana bengi papa maman le wakasa bengi papa ta mikitisité to mikiti na yote kuti malamu mikiti nzamba sa nini atombola obi papa na lamba lo nini aita so kanga ba makaya bobe sala suma ndamba wangela na mbika omoko zo ke pe retraite papa na mutea malamu mais ko ezake non papa oh mama kama kabu kana uliona nini ngalere kokina ke est-ce que yo le nzambe te oza wrong oza mama uli nzambe te eza question d'abord faut bongisa wapi na ndako amen ozo ke déjà obité que non mili que ça to ezate biblo nous faut tango en ordre surtout ozo na kati ba propriété pourquoi ba to ba so ba balani ba vana ba balati ba vana kati ndako ba robota bana so ba erreur to ba faute o ba zo mona so ba faute te bana ba mema ona mabala na bango alors ezama be au moins ke bala mbali mo mbala ngane muta propre so to to ba collègue na misaba ke ndako zo regretter les gens bon est-ce que beaucoup na restaurant o na kena nous na zo ya zo bino o ka sali ka contour kena ndako bongisi pas ni mwasi na ye aza muta désordre zo mbali majoli donc yesko souci na yeke bakuta ndako na ne tawana mwasi na yebisa akiparate yango na moni mama ko silika te même otino musala oza fatigué mais faut ba aitanda ko na moni a fana 50 jour mo off comment maman et puis papa pesa na mabete ko proposer moi sina est-ce que promet lona na jour mo ko na semaine occupé mama ndako pona moni ni mama bimile kuna chelele mo bimi kuna pesa mo bimi kuna oh mais mama yona ndo ya musala mama o ngako te papa so asimi sala ndako te
eza misala oya mabiso to yedaka na kolinga pete ndako eza la salite so ba yeba olbaka majorité apa mako pas salite oyo ba pa masango mabe mama aye na ye eza sango mabete ya mimi ne sango mabete o ya moni yango memi osoki ya kutibia masango mabete non amemine sango mabete o mutu akutaka yango mutu poso okeska ba yambio bien tisho za la toilette alors tisho za lelo toza kati na Kongo Kristo tozo bani nza masali biso grâce mutu no su partout aza azolanda mateya na ndela Kongo Kristo o tozo mona yango tozo donc pa oye akeko loba kuna bango va salite te aza mabete o ya moni yango ya lobi kamso ndenge ya lobi sana mutu akosunga ngai pona changer alobi mabete nangana lia kuna nyanza me pona tchako na munoko okuta furu musoto tala nzungu balambeli biloko a bien olinga va pondo ma desio ngo va na kuti alambi mais nzungu ngo va ndenge komi ata ya koko na biso te eza bongo te koma mbweni te eza bongo te to nzola manzungu pe feza la bien donc mutamoni nzungu azwi bete nzungu balambela ngo koma mbweni kutakila nzungu na bien oh koko me avanda azwi zelo atie na mukazonita menza masali biso grâce ba produit ezali ozona mla nzungu plus que ya koko donc nzungu ngo ezanga même tendresse eza ngo de non eza bien bana ko vefie banzungu na yo so bongisi na yo donc ikalu muso eza tango tiango na moto mona tellement bota couche mo esele kwa milinga ndeti moto mo emoko abi ete ngamona yebi ndena sela ngo tiano na tukana popela malembe ake sol tukana pela malembe te ezo ke se kikalu ngwane baby ba couche wana sali wana esa la volume siko soka e toucher moto ale wana za mafuta ezo sala ko le te boaka ngo ya moi c'est bien te même olambe munde kono azana po alia muninga mwasi mais akumo lukilo ba raison po ta de modèle nzungu wana bi ko lukila ngata maladi et puis maman jara ba nzungu wana ba bikalingu wana esala ke blona ebelite mindako komi solo biloko ebota déjà ba couche na se wana c'est qui toroté to fula fenêtre la porte ozo aider ko soko ba sana nzungu wako kipena onte nzungu wana nikano kana kati panika na kati libanda te kwani oh do lingi propriété na kati ya nzungu na libanda te nzungu ta muta monya ngo opesi ndeko nzungu ye na ndako ningo lamba mama utansi nzungu yango yo osala no omeke muninga zo simba ngome apangusa boye loboko ezoleka mais eza lobo muso tchadoki ezokale ezoko siko okoloba pende ni ndako noto ebupaya mozo badia nzungu biloko na olamba na omeka kutata mungu ate pozo banga déjà modèle nzungu wana tanga pesi o verre hôtel la verre menga na okana poto biloko ezana ngo vraiment bongo verre mbo atanga na uti kuta Afrique bongo te dozo tela ba fruchette mo ba sel mo zo tela mais ça ba sanja c'est ça géographie na kati eza bien te makambo wana so mwana zo mwana wa mimi osanga mwana suko mo ba sene kubi boaka boaka te poni na mesala ngo pa mama so abokilo ba yo tela ye mwana ye eza nonga bokila sukulili ma bokilo suko tanga so yo kanti libala neza su bien eza bien te ali suko eza ngo foti ya mabo kilo te foti na yo mais suko obimisa maba tundoke mama na azaka suki femme de nuit ya mwana mba ane femme de nuit alingi libana na te po salito ya moni wana yango ya so boy suko komika femme de nuit aza femme de nuit mama za femme de nuit ya mwana na it non mama batane femme de nuit te mwana bala yo wana mwasi na yete po ayebike mwana nenda tanga na ndaku na ye mwana propre mwana ne mbali maboko propre pété ni melulu yebo pesi mwana mbote maboko makasi ya otala mwana manzaka dozo mwasi oyo soko mama na osala tout libala ne kufa za femme de nuit te azoboya nde makambo wana oyo zosala alors lingo bongisa tala banzungu wana bien et puis on va faire maman si je le prière la nimso tine église bato na nzambe papa bana ko bondela pour la mari de nuit monani mari de nuit te eza question propriété yo changer oyo siki mwana te mwana mimi ngo kuna bokilo na ya siliki eza lika mapriorité est-ce que likambuke non aba na ko sukula lelo soko za nzungu eza salité to te furu eza salité mama loba na furu wana salité mais tozo kota poisson to linga pe poisson mingi o to lepe misuni mingi ba docteur ba ko ba misuni eza bien te misuni boy partout que partout na nzamba pambola mama Mireille grande sœur na ngana église otabinga tu makabozo mafuta mbila bi poto eza saison par saison eza saison mikanda saison bana saison siko to comme la saison que mafuta mbila na misuni eza mabe siko photo lia mingi ba poisson ba poisson pe ba bio soki okalinge koti sur mafuta cholestérol tu ko na four mais tant ya mo sa ya fongolika four ande kwa bien admala mukutu na kalinga po four onde boti mbungu siko tango senga ikalungu kikalungu tu na moto ça une minute te milinga po ebota couche eza bien te eza vraiment kitoko kita salon mona simo babujango mikate ko ya vanda yo moko zo bisa mopa ke te zela obongama ovandila ngo bo kit ona o pusa ngo pembeni ko ekoya te eza salité de loko aso eza bien te na ndako bimisa yango po to entraîner bana na biso makambo wana te eza kitoko te
donc nyonso tozoyekola eza te ke tozalaka ke koluka nzete makambo so eza makambo ya spiritualité te biso sikoyo tokoma koespiritualize nyonso non makambo so eza makambo spiritualisé omoni pese moi azoleka wana miso comme au nom de Jésus oui diable pas kota salité va na ndako et sali ke est produit pese to blo mike mike bantelele bampuku wana mike ba diable pe akota na pese to boy ta kota na pe na mpuku meta musuba wana ba yena nu diable a cosité et loko mo ebendi bango lingana nu obongi se sikango après kotala mais c'est quoi les appropriés bampuku bazwa ndi ba pese se malango komi au nom de Jésus comme so eza makambo esprit kaka na nzambe yamba yamba te au moins bazobota na kuba kake na nzambe kake na nzambe ko basala nzambe basala prier na ndako zomona ba be pour wala ki ye wana mukanga ye basala nzambe ba prier basala pe prier mais ba pesi wana bazobota ba po tsiko ba ke basala nzambe bazana onction te ezali comme onction te eli comme yo sala na nous parle na yo tala na nous est-ce que propriété ça et lo nyezo bena ba insecte yo bobini nano ba mesa bota papa ni na ngozo bena ba insecte papa bina nano tele wana bina nano nini to bongisi na nyonso to moni makete nzambe biso sito sali to moni awa ezali kamba homme de Dieu ba tia prier na ndako amen mon disco ta ba homme de Dieu ba ko ya na on a capacité na onction nzambe atia kati na bango to mona ke solution ko zwama parce que biso sito sali meto suki na ebite ya mo so zo comprendre nga mais na linga ton soki mabezali bolimbi si vraiment nga za aposa ngana yo libala mabala na biso eumela amen yango mo to zoloba makambo oyo amen eza bien mingi poto lobila ki pona tina ya bopeto ya nzoto to kwa ki kosuka na te lelo peto koti na bopeto ya ndaku soto mwasi muto moni mwasa tsunami abaki atonga ndako acha mwinda acha bopo biloko neza poto mwinda anezali tanga opelisa muna wow ndako eza kitoko moni po mwinda na engengisi abito cha mesa to cha mbetu bwe tango sana na mbeto lali bwe fone leli oyebiki na ochaka loboko bwe na kozwango pono hotel to sala abongo siki na ndako pesa yango possible manager wana soki pe kolo hotel wana yepa somba ki biloko wana yango tozo lulu hotel wana yo pe somba yango lu chape na ndako surtout so moko na biso pe a voyager faut to sala ngo plus amen donc to sala na biso mais soki moko a voyager donc faut to ngo to sala plus na kezo papa na aéroport beto na kezo maman na aéroport tant na memi papa koti na chambre de surprise papa koti na toilette donc lelo vraiment la moni match vraiment est passé bien moni tant papa koti na cuisine yo ki déjà petit. Donc eza bien mingi vraiment. So ça kutika ke bubula zo continuer kaka. Donc moi papa kuta akumi ko proposer maman na bana na moto kelia na makido ka lelo akomi. OK ça mon koto lié ensemble tout se fait ensemble et plutôt là la paix avant parce que chambre eza bien. Omoni. Yangwana tozaki na ngo. N'était pas masoza na makambo baksa. OK, pour la ngai na ngai juste koloba ke ba produit na matin nyonso ezali bolanda na nzela na Facebook nzamba koyeba kopambola biso en tout cas soki moto moko to mama moko aza déranger eza na moteke no mama Jola aza super yango na pesa ki exemple le bandana baki na Matthieu to leka eke Yesu a passé toute la nuit pour benga ba disciples metala eta ba Yesu abengaki bato la ba Pierre ba Thomas bato oyo balola ba Judas po était super azalité mais tout ça comme ba super à partir ya koyoka maloba na nzambe donc yepe lelo oyo ngai oyo soki to sukuli ba to bongisi ndako na biso malamu to bongisi pe to tumbela biloko malamu to teli ba tela na biso to teli salon ba kito komoli malamu alors to komela so na niveau ya super amen amen yango na moni ete soki likambo ko ezali to station moko ezali en tout cas komela biso to zaba toujours pour la cause là pe nzambe oyo to za ko salela akopesa biso boyebi yangwa vraiment to ngai to loba tango nyonso na lobaka toza spécialité ne pas to loba mais toza na posa to sungana gloire et ozonga toujours pas nzambe likamo keza ya mabe o e déranger motema to finga na te ma mero fone za wana soko ko contacter biso te o contacter manager ya Congo Moklisto papa Alpha ou mama Hortense ozana facilité ozo numéro na biso to sola na ndenge ya bondeko nzamba osala biso faveur to komi na suka kozanga te lundi prochaine tozali na ilongo na Congo Mokristo to komi na suka to kangi misu to bondeli nzambe Nzambe to merci ya wala bikamu nzambe to pusani ko oyeba kitangu oyo mokonzi yango to zombi ko lo merci na oyo olobeli biso mokonzi
tika ete ndeko na ngai esika akutami nzambe motema ebéranger te na mabe kasi ezwa décision mokonzi ya kosala oyo ekopesa lokumu epai na yo nzambe biso mpe toza spécialité oyo nyonso kozala bozoto yawe erenie te mokonzi na nkembo totiki nyonso na maboko na yo posala biso eza nzambe komi yo oza restaurateur ya mabala na biso nzambe ezala ko restauré na kombo na yesu sala biso bolamu nzambe oyo bosalaka différence nzambe sala différence na oyo nyonso toyoki na pokwa lelo mokili eyebe toza nzambe na ngambo na biso lokumu nkembo ezonga epai na yo na kombo na yesu. Seigneur Jésus de gloire totiki émission oyo asekele ya libala nzambe na sela maboko na yo nzambe tika itengolo na yo nzambe emonisa mokonzi nani oyo alandi biso nzambe pese makasi asala oyo nzambe ezali mposa na yo pe faveur na yo emonisama lokumu nkembo ezonge pa na yo tobondeli bongo koloba merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom peuple de Dieu, c'est moi la sœur de la Kikala. Je viens juste vous interpréter ma chanson C'est moi le Boko, juste pour vous. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33. Olingi ya benga nzambe benga gena Jérémie 33, 3. Oh éternel, tu désarmais, oh tikanga éternel. Oh, yeah, yeah. Oh éternel, j'ai des armées, côté quand il éternel, n'a pas so, c'est bon la ralo, c'est bon la ralo, Sembolara lo boko Sembolara lo boko Sembolara lo boko Papa yalo bake yoko salara Papa yalo bake yoko salara kolela na ngai asila katanga koloba kimbitsoni na ngai ya kobonga na sema elike na moto lobi moto akokufa elike na mama lobi mama ya kozangara elike na ngai na chena yo elike na ngati na chena yo elike na ngai Elikananga na chena yo Elikananga na chena yo Jérémie 33, 3 Jérémie 33, 3 Jérémie 33, 3 Sembolara lo boko Sembolara lo boko Sembolara lo boko Sembolara lo boko Anasenga ke mwana ya wapesa ki asamele Ngai pena senge ya wapesa ngai ekina Ngai pena senge ya weko kisamba promesse na bomo inanga Anasenga ke mwana ya wapesa ki asamele Ngai pena senge ya wapesa ngai ekina Ngai pena senge ya weko kisamba promesse